naika kolela mikumba na ngai mikakatano na ngai awa na kati esika oyo. Nzamba osala koleka nganga, nzamba osala koleka bandoki, nzamba awa soko ye akomona loboko na nzambe. Bonjour, bonsoir, partout Zolanda Biso, grâce à WW Info 16. Beaucoup comme moi, que Nini David Nabasaki na 6h du matin, to kitaki kini depuis 4h30 na pasteur Ernest Mongo, pasteur Moussa Nzambia Munene Oyi Afrique centrale ya monde entier, pasteur na Yibsaki ke pasteur Memanga na Luzizi la Luzizi la ezali direction ya ba Congo, do libanda bubimi Congo, bo e bubimi Kishasa bokumo kende Congo pour na nini pour place ba kenda ko prier. Do lié tozali siko ezalokula tozali na Israël ezalokula place au batika kabanda kuna bango bomoni même nzete ya Moïse yango ba pesa kinga déjà pour ezabalié moko eza tellement sacré bandeko batika ka Kishasa ba ikovana na kati ya zamba oyo nde bozomona bandeko bazo prier bakobeta ba intimate ba mois na kati ya zamba pona kolela grâce ya nzambe mawa ya nzambe kita na kati ya mitema nzamba yoka mawa na mboka Congo ayoka. Bon alors il faut ce qu'on a lukana yeba pourquoi batika ka bandako na bango ba permettre ba vana na kata zamba na banzete ya boye kovana na ba place eza na ba nyoka eza na ba nyama mabe na kati ya zamba na place ya boye tout le cas tout sera na pasteur Ernest Mongo toyeba pourquoi bandeko batika ka bandako po ba yaka kawa eloko nini eza na place parce que nga nazo mona izaka ka zamba na kobanga il faut komema ba mai ne ba touriste ba memaka komema mo ba biscuit même biloko kolia donc voilà place kuto yo voiture ko lekezate ni vélo sauf que ezali kaka batu lié des prières tozana mosal na nzambe pasteur Ernest Mongo bon comprendre biso émission de Salomon à 6h00 RD Kinshasa mosal na nzambe. Bonjour. Oui, bonjour ndeko David, bonjour na bandeko nyonso bazwanda biso monde entier mobimba nzambe pambola bino. Ok, pasteur awa tozali na Lusisi la namoni awa na kobanga zamba na kati ya zamba mais komona bandeko bazo sambela Lusisi la pourquoi batu bazo se déplacer pour baya awa pona ko sambela en plus bozo pesa batu na nzete ya oyo nzete ya Moïse de alcool ngapi na pouvoir. Oui, photo le balikambo clairement ndengeza oza nzete ya Moïse te eza nzete bato basepelaka po ese servi bana komata bangomba lelo bato bazofuta babillet par-ci par-là oke na Israël kobondela na mire à lamentation. Pourquoi? Parce que Salomon abondela ete nzambe bato bakoya awa kosambela yo yoka bango Luzizi ezali zamba qui est réservé pour na bato bayaka kobondela eza créé na ba protestant depuis 1953 ndozo yoka malgré ba yembe belé ba yemba Luzizi ba koma awate mais ba papa na biso baleka batambulukoki bakizami na kibila ba bamba sonika futa ba pasteur nyonso baleka aw. Et pourquoi toyoka na Luzizi la omoni na monde a ténèbres bakabonaka te ba sorcier bazaka na bomoko so bosa délivrance ya ndoki moko na kati na église
bandoki nyonso baza pour ye baza sima na ye bako se communiquer na bandoki ko entourer église wana bako combattre bino bako luka basa la défense na kat na église et na kat na église moi ba séquelle musu se koya kana ba faible tout ça ça peut causer ba dégâts ba tort musu amike parce que ce que tu es na kat na zamba luzizila a oza lieu ya prière so tali bien zam mobimba ko na ba pasteur ba wutna ba commune ndenge ba zo sambela so na caméraman ko sillonner bien à découvrir que partout ezaka toujours na ba prière ba intercesseur ba pasteur ba to ndenge na ndenge ya ngonde siko et ça la force que so tu ko sa délivrance a tangu diable azoya a ko sa dégâts moko tenesika oy vous comprenez. Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Si c'est détourné de ces mauvaises voies, il y a des choses, la prière est chercher la face de l'Éternel. Jésus-Christ a aussi que si kabanda ki kolal, abimi aki kosala dans le désert, Marc 1:35, vous comprenez? Atiki et sika oyo avandaka, aki matana ngomba ya getchemane. Vous comprenez? Donc il y a une différence entre faire la prière et chercher la face de l'Éternel. Donc nous disons d'abord, ils ont démontré pe foi au mutazanango, ils ont contribué pe na gêne. Au monde où tu es artuminda ko ernine. Kolongwa isikanga na vandi kokoma kitambo ipen ki mwenza gar to zuba moto to yeti zamba tokomi aw depuis moto koma tnisika la première chose à démontrer foi naye et la deuxième chose c'est à gêner donc ils ont contribué makasi na prière auto sala kat na zamba raison pour laquelle bakaya makasi surtout ya ba sorcellerie to yaka na zamba lokola kaya mwana biso ya 10 ans sorcier otangola wana tant bani délivrance na 0 na 4 zamba le zela retour avec makasi ba esprit a sobo ba yiko attaquer business sika o to combattre bango to détruire bango moye ba sa dégâts ezate mais ceux qui ezaki na 4 na église combat wana pe eko affecter église pour église ya ngate église eza ya nzam kolo église na pesa instruction ba ka sorcellerie ya makasi boye bokendera nango na zamba nzambe ne mutatindi biso poto protéger église na ye des raisons pour laquelle to yaka na 4 na luzizila lelo vraiment tout ya na zamba parce que yo lobi bazo benga yo ngape bato bela bengai maman moko na Belgique ayebisi ngai pourquoi bo salango na église te boke na zamba zo mote ke ezo salango na ngape na tu na pe pourquoi ko kende ko longa na mutu milimo mabe na kati kaka ya zamba parce que o eza zamba to ko yamba pe bandeko ndeko na moni aza tellement fatigué vraiment to ko yamba pe tout à l'heure to yeba combien de temps asal na kati na zamba oyo ya mwana pe PCP ne ezo pesa neti moi suspect zamba luzizi la wana nini ezalaka kuna. Pourquoi kaka délivrance ça malakata zamba? Yango ce qu'on a expliqué au moni zamba munene, il y a que des hommes de Dieu, il y a que des enfants de Dieu, il y a que la prière. Donc eza pas c'est pour diable à combattre bino na kat na zamba o. À combattre bino mais ça pas c'est pour s'aimer, à s'aimer au tsango parce que ça lié à prière réservé pour dans le sambo. Donc en quelque sorte nzamba vanda pour le royoka libota naye. Vous comprenez? Mais na kat na église ba faible ba yaka pe na église. Ba to ninga ba yaka pe église. Alors ba délivrance ndenge wana parce que diable a tellement teti. Au moins yé moko to yé sorti na Ligue 11-24 que ce qui exprime comme ba bimi na nzoto mutu akenda musika te. Il faut luka par tout le moyen azonga. Pe Jésus le biso ka moni vide kozonga azonga yé moko te. Il faut c'est là sept autres esprits plus méchants que lui pour azonga. Vous comprenez? Donc toujours il y a na kat na zamba et ça pour na kobanga te mais nzamba le bito kene na zamba pour te battre la église na ye to battre la milimo na ye ya omoni que dirais-je avantage na biso na kat na zamba et ça lieu réservé na prière so tamboli na zamba nyoso kuta ba pasteur ya matete ya kingabwa ya kitambo ya bandani ya lemba ya Kinshasa mobimba to ya ko bonda nzambe nesika on. OK pasteur to sana yo to ya manano bandeko bazana biso ndeko shalom. Shalom ndeko. Bandeko bazotala biso okopesa komonani bao bazolanda biso na mikili ya Porto Partout monati. Komolanga évangéliste Augustin ya église de la grâce de vainqueur solution na commune na Mongafola. Bosala nzambe awa sikoyo bosali combien de temps depuis okota parce que na moni bilamba e baby soutanu ezalaka ya pembe metala couleur ekomi na mapapa pe ndenge ekomi en tant que musala nzambe vraiment bosali combien de temps? Bon le est deuxième jour na biso mais parce que ngai bilamba ko mbo tozaki na ngomba mangingingi tubi mangingingi ne tuyi awa tozaki na prière ce soir. OK nyonso bozo sala on na kata bazamba pourquoi bozo sala on na zamba tandis que bozana be église obino bo dirijaka? Oui le col mkwana nzambe lobby là où
le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Pourquoi? Parce que la sika zamba nasi milimu zamba ezali milimu asi amai ezali na kati ya baravin milimu ezali. Et puis tant que toujours on a tout que la présence dans Nzambe, tant que milimu les pour na attaquer biso Nzambe moko azok kita pour na ko protéger biso pe ko matse biso na ba dimension ya likolo. OK. Dernière question ezali ke bozola la wapi? Parce que ngalo mona zamba cameraman nangai meka ko laksana kuna na moli toko moko kuna mais plein zamba iloko pezo couvrir ezate. Bozola la ndeni. Bon, toujours là, quand on a zamba, quand on a bandita, il y a sacrifice. Il faut que le kanzam la katia sacrifice. Puis tant que kanzam la katia sacrifice, magambo ya mine ne peut ezo salema. Puis tant magambo mine ne osala ta olbano asimbiki si buena boy. Yezaki cité zaka sacrifice ko la Liban na katia Mali. Merci mosali na Nzambe totiki bino tozongi et pas ça totambola kana biso pe nano comme ezape zamba ngope totambola kana biso. Siko pasa awa sikoyo soki mbule bandi. Bosala ndenge ni parce que mbula eko na kata zamba mbula eloko va protéger ngwe zala kati. Bon, en réalité, il y a une permanence dans la likolo. Permanence dans la likolo. Et ceux qui boyent, ils s'enregistrer, ils foutent, ils ont droit à Mickey. Ceux qui ont les bêtis, ils ont la permanence, ils ont la canne à Zamba. En tout cas, ceux qui ont les bêtis, ils ont été. Le Toyak a déjà bien préparé. Moi, bonjour. Bonjour, papa. Tomoni yo na kati ya zamba luzizi la zambo yo nde nazomona zambo yo molili na kati ya zamba yo antake mwasi aozo sala nini? Awa naika kolela mikumba na ngai mikakatano na ngai awa na kati esika oyo Nzambe oyo abenga biso ka teke tolia bafufu tozala bata kolela te abenga biso fo pe tomona bonheur na ye to vivre pe gloire na ye yango wana na ye kolela awa soko ye aomona loboko na Nzambe. Bokomona bikamo eza kati na esika oyo bao baluka Nzambe na bosolo na zamba oyo bamona mpe liboko ya Nzambe pa mimonisaka kati na bango. Siko bozolala ndenge ni bacondition eza nango me banyoka biloko ndenge na ndenge me Nzambe oyo baka kobatela biso titokoma na oyo oyebaka ke bato mosusu mpe balobaka ke zamba luzizi la oyo mage bato bazwaka basolution na bavie na bango me eza zamba moko kisi kindoki ezape na kata zambo. Bon, o lobi eza normal. Ba o bayaka na zamba oyo, bayaka na ba profit musu bato ba science, ba ndoki pe baza basangana na bandoki ya mboko oyo, nde babundisa ba ya Nzambe. Ba ya Nzamba solo bazo combattre bango na batamisala mabe, azo bima lokwa serviteur de Dieu mais na kati na serviteur de Dieu ezate aza misala penza molili ya komeka ba oya Nzambe mnangeza kitoko ezokende bien atelo moko ekali ezate nyonso zoke kitoko sacrifice eza bénéfice o ngai na osala Nzambe nda kofuta ngango eza muta mokili te tali soki mbule bandi parce que komona ezo salanga na yoki place na moni lisusu mie de lamentation na Israël ndenge kuna kutu eza kutu mwa bien parce que kuna banda ko eza na pembeni ne na mona kiango na Israël banda ko eza bato ya kaka muta prier asali me awa nazomona papa malili esali déjà zo to la moto musali na Nzambe azo prier botala ba condition batapoto bolukaka boyeba ndenge nini bato na Kishasa ba priaka yango no moni chaque temps na lobaka ke pasteur oyo azalaka na poto ou bien bandimi bazalaka na poto baza différent na bandimi Afrique tala papa tala mwana jeune fille ya âge aboué azo ndima alala tika mbetu balala na se tala place bato bazolala tala condition bazolala nango na kati ya zamba pona koluka elongi na Nzambe parce soki mbule bandi. Oui, ceux qui ont les bandits de Kanolobaki, ils ont la permanence aux alaricolo, tout fout à moi quelques droits pour tous que dirais-je autorisation à Gossam et Nazam. Alors ils ont des pasteurs, ceux qui ont les bandits ba matarapete. Ngai personnellement na batunis no kumba na zamba to kumba da bilamba autre c'est la prière na autre ko changer pour tous ngela ndako ceux qui to changer bilamba ya prière mbule bete te to la kat na zamba de biso ba retat na biso so to côté na zamba to zonga kati mu ko to bima to mataka les sociétés. Pourquoi ça combien de temps awa na kata zamba? Bon biso depuis to na zamba to sala ba jour venait belete ngai moko nde moment na no sala ba prière ba sacrifice personnellement na sala ba 7 jours na kata na zamba lozizila. Maintenant église to sala 2 jours 3 jours na kata na zamba. Mais ba délivrance on est ko sala a pona ba na sorcellerie to sala journée moko. Do to yaka butu mobimba. To ye na moyi to vandi to partager to tei à partir à 0 et to bani service na tongo to zongi.
ndenge musala esalema na zamba luzizila. Ok, d'accord. Tomeka susu kotambola tout à l'heure 16 mm toza na zamba ya luzizila. Tomeka kozwa lisusu. To tambola lisusu na kati to tambola parce que nazo mona vraiment na moni makambo na bana yoka kaka zamba luzizila batu bakie ko prier pour nango. Pasteur, nzambe vraiment répondaka ceux qui aux 8 ans na kata zamba. Bon, ko répondre ya nzambe zaka pour kozala na zamba te. Vous savez, omoni ba sacrifice ya ba zamba d'abord ezo ko augmenter foi na biso. Po muta futa ba mbongo na ye ya batike aya atika mbetu na ye courant télévision aya na kat na molili na zamba donc ezo démontrer foi o muta za nango liboso na nzambe pe intensité ya likambo azo luke pa nzambe. Vous comprenez? Nous sommes Jésus Christ ye moko atika ndako atika mbetu 40 jours amata likolo ngomba. Vous comprenez? Amata pendant 40 jours. Abenga Moïse, Nicolas Ngomba 40 jours. Josué Landaï 40 jours. Eliakim 40 jours. Donc, Ezabiloko Moko, Batubako Loba, une expérience à côté de mon Nzambete. Moutou a une expérience à côté de mon Nzambé. Nzela Nzambé, ça n'a pas parcours, il y a ndenge na ndenge. Net biso, totambola, c'est ainsi dit l'Éternel. Ngana vanda, pendant que tu as prié, Nzamba Singai. Okende mabondeli na kombo ya bato tel 3 jours na ke bondela pona bato des fois ba éviter neti lelo nzambe bsena se préparer à kopesa nga liste ya bato on doit prier pona bango parce que année o ana posa à visiter libota na ye le tout ça ba instrument sacrifice pour intérêt à libota na nzambe c'est ça notre travail. Merci pasteur to poussa lisusu moi moto pezo pela ndenge ezalaka na mboka moi moto ezo pela papa. Frère, bonjour. Bonjour. Tomoni yo moto ezopela na ndenge milingi ezomata lindanda na pembeni makole bébé komi poussière yo moko do net mutu moko boye net soki mutu ayebite na cité bakobenge mutu liboma mais na kata zamba losisila awa makamuni nezali awa eza sika losambo sika oyo bakulutu batata bakoko babondela eza sika moko toyaka kobondela nzambe toyaka kolukelo ngina nzambe mpe ezali réputé te nzamba mimonisaka solo nesika oyo. Mais ba condition nini bovivaka non parce que zamba ozoka nde bandeke bazoleka nyoka pe okolala nyoka pe aleki likola nzoto na yo pe asuyo bosalaka ndenge nini banyama mabe pe bazana kata ya zamba oyo po nyama mo pa ko bima ko kikolia yo na butu tango lali po sinazomona sécurité moko te ezo protéger bino. Tozali awa toza kosala babengi sacrifice, c'est-à-dire tobonzi nzoto tobonzi bomo na biso toti yango en jeu pour que nzambe akoka kozala na biso elongo. Osali de combien de temps? Nazali na 2 jours awa déjà. Osali 2 jours voilà. Osala combien de temps ndingo osali programme? Telelo na sukisi lelo na kozonga lisusu ntango misusu. Est-ce que ezali na ezo accompagné na jeune na kati ou bien ezali kaka ya? Oui, ezali accompagné avec jeune et ezali sacrifice complet pena toza kosala basusu pe basala ka ndenge te musu ayepoka ka méditer atanga biblia ayekola mais mususu ayepena sacrifice avec jeune prière et belé pour que nzambe akoka ko zala agréable na nzela na ye. Pasteur tosokoma presque na suka na zamba luzizila awa. Sikoyo question na ngeza liboye na bandeko oyo bazvandaka na poto. Mutu mususu akolungwa na poto toloba neti magijibu so alungwa neti na poto ayozwa délivrance na zamba lu omemi awa na zamba luzizila. Bon après sikoyo azongi poto amoni ke makambo ngo esimbi lisusu te ezosenga lisusu basomba ba bien na ye aya lisusu Congo boya lisusu na zamba luzizila ou bien ezalaka délivrance osali mutu mbala mo na zamba abimi mba mo na ba solution na ye. Non, nzamba asala la délivrance une fois pour toutes. Donc ce que mon délivrance est simbité, c'est que ça problème à mutu, il y a nzambe te. Parce que ton expérience est belle. Toi na mamoko avec na mari de nuit. Mari de nuit wana alongo la bolingo, alongo la affection, mobala linga sentir ta kabela ki mbongo te lo komokuté. Mais maman wana aya zamba ba image ezali. Alongo pena poto aya ti aye na zamba luzizila. To bondela butu moko kaka. Makambo salema espa bimi 4 c'est terrible mais na retour na le auto zoaka ba témoignage na action de grâce abi ko zonga nyonso échanger bala comme kabele mbongo bolunga lisu ya liboso pendezali et témoignage ozo sala ozo yeba na topo yeba na monde entier ya ser na biso Messi na route Suisse
alaki a la délivrance mais le messie wana komi côté ya liloba na nzambe yepe omemaki kana zamba na zamba luzize la c'est que pasteur liloba na secret ya zamba oyo parce que komona même ba jeune garçon boy na kata zamba boye bazo luke elonge na nzambe nini ya mouvement so elongo nini sana kata zamba oyo parce que eza zamba woni messie mama Patricia penda ya Kishasa ba luka délivrance na ba église minene ba pasteur minene ba sala kombo na mboka na biso délivrance et simbati ba yo komona biso par hasard na télévision ba contacter to bondeli nzamba confirmer musale salema na zamba to yena bango na mama Patricia na messie awa na zamba na kumbeka deux personnes madame nangai prophétesse Esther Mungu na protocole nangai nanu ibanda biso misatu kaka tout cette délivrance ya messie qui terrible esprit bima na kat na nzoto ne qui grave et après délivrance avantage ne biso zanini biso sa délivrance c'était nzambe ndé à la délivrance après délivrance nzambe yemoka lobi cette fois-ci et sili asala suko boye atambola boye atambo c'est fini ya kozonga te juste uti na église mwana wana mukie mwana 10 ans sorcier uti angola kaka na zamba oyo après délivrance na tongo to zonga boye longa mwana échanger aya lokola mukolo moko boye mais mwana zongi jeune garçon donc délivrance et ça le maka une fois pour toutes mais na ka sorcellerie il faut d'abord convaincre mwana andi makutika ko l'accès ba avantage après kotika sorcellerie na ba désavantage ko continuer misala wana so conviction bonne ezui place na yango mbala moko ndenge ka zokende libela yango biso tu na bana ndoki te ko loba osala nini loba te so mwana ndoki ye biso nzambe ne akosa biso na mukolo zwa kindoki na date zwa kindoki na misala sali ne troyeba comment ko sala prière pour te libérer article libre de délivrance ya zambe za parfaite très parfaite. Ok, d'accord. Télévision na biso yango na Info 16 nini okoloba na bat nyonso bazolanda presque na monde entier parce que lieu ezali moko vuma yo pour metaki ngaki David na komema place mona makambo esalamaka na so mona ba moto ezopela na sima awa makambo nyonso ezali awa nini okoloba bat nyonso bazolanda yo ozomona musala to sala eza fardeau nzamba pesi biso ngana te kana zolela pena zolela pourquoi na olela lelo oyo bato ebele ba communauté mabanga incrédité côté makasi kat na ba chrétien à cause ba pasteur lokuta ba prophète lokuta nzamba lembisangai bato ba yé ko escroquer libota na nzambe na kombo ya délivrance combien ba pesi ba mbongo ba pesi ba bijoux ba pesi biloko ndenge na ndenge na yamba mama moko na kolela azaki na mari de nuit apesi biloko nyonso ba bijoux na bilamba na ye nyonso ba katieti na couvre pour la délivrance azo délivrance c'était na sala délivrance sa sœur moko boye 12 ans sorcellerie 12 ans ba famille comme luka lo lengi ba ko bwaka ye ba ki ko rejeter parce que ba silisi nyonso ba ngo ya buzui délivrance c'est mon simbate mettons ba yeli biso ye 2 jours c'est le meilleur jeûne prière pe na jeûne prière nzamba zo recommander aller na ye mais 2 jours dans l'enfermer dans 4 églises après 2 jours mon zo délivrance le lo comme jeune fille ma communiste échanger donc tozo lela sœur moko na poto mo na za msambe awo tant qu'on a dit non, faut préparer offrande de rachat. Eh, tika kaka to pesa bo, vous comprenez? Donc na sika bato mabe ne bato pesa ba mbongo bato sacrifier nyos. Mais biso bato yesu ko pour sala musala nzamba tindi biso ne bato bongo résister. Oh to tenter nanu. Oh ça soke simbi ne to ko pesa te. La Bible déclare Philippiens 4:6 en toutes choses faites contribuer à Dieu par des prières, des supplications avec les actions de grâce. Offrande des autres démontrer foi ya mutu. Parce que yesu le bi esengona oya kondima ata soki ya monité. Tant de mutu ndimi a pesi offrande, c'est que a confessé foi na ye. Mais le plus grand problème c'est parce que andima qui a pesa qui a souhaité. Mais avant pe ondima, bon de la nzamba convaincre yo, c'est très important. Et là qu'on y se la sans conviction, c'est un péché. Donc vraiment awa délivrance c'est parfaite. Na bengami dans Moussa délivrance na moi sinanga mbala sima bossa émission na moi sinanga parce que ba moi sinanga Esther Mungu prophétesse nzambe bisaki biso na sangisi bino ka lokola moi sina mobilité mais na sangisi bino lokola basali nanga po na délivrance libota nanga totamboli bamboke belé mbak matadi boma mwanda ba Brazzaville par-ci par-là totamboli donc to ça la vraiment musala ndeko moko na poto atuna kenga suki na kolinga asela ngai prise en charge pour na kende na poto na sala service mu azana on ndako na ye na bi moyen on esali mais sauf que nana ba kamoko ya programmé au c'est na sala ba service ya bato e kenanga ti na mois d'octobre novembre na bi soki nzaba ko permettre peut-être na octobre ba service à batapoto ba service ya batapoto
Et ça, il y a une musique, toujours ça. Il y a des alliés de Belgique par-ci par-là. Dans cette délivrance, il y a papa Mogoboy. Il a déclaré pour le téléphone à quoi il y a balou qui dans la chambre. À tout, il y a un comportement à quoi il y a un esprit de bimi. Et dans cette délivrance, il y a maman Moko, na poto, espace au gang, na zoyoka, na bimi, na kokete, na kende, mais na poto. Délivrance c'est ça. Mais ça n'a pas cas on nzambe ye mokolo délivrance abi que no kawane kunate aya aw. Donc ça n'a pas poto bazo ya parce que nzambe bazo recommander bango baya. Donc ça n'a pas cas o salema na poto baka on nzambe bazo recommander batu wana baya parce que yende kolo délivrance ezangate. Dans les esclave instrument on nzambe bazo ko utiliser nga pour la délivrance ya libota na ye et na sala ka ndenge nzambe a orienter kangai. Ok, merci. Merci Mosala Nzambe ngana benga kai Mosala Nzambe ya munene pona ngai parce que makamozu sala presque monde entier ba résultat eza komona na tozana zamba lusizila siko to mekana mpe ko luka susu mo ba ser parce que zakaka ba frèreté mais même ba ser pe bazali ezo sala pasi tala biso atolala kana musa munene tala loko frère azolala na ngona zamba siko kolala ne loko abona zamba mu Kongo pasi nyoso pona luka elongi na Nzambe do panzi surtout bah vedette, hein, bah joueur, hein, bah star. Vraiment, je regrette beaucoup parce que bazo kendika na banganga protection nzamba leki nganga nana joueur moka beta kabale makas comme on est Cédric bazo ko apprécier mais sur ba ke o maki o ba ko beta ba classe arrêté étant famille nende rouler la pananga Cédric Makambu. Non, Cédric Bakambu, Cédric Moko, Cédric Zola, je crois. Et tant que tu es au bon de l'Anzamba lobby, Bakangaye na prison, Kubana Seti, Likolo, Batika Mutua Pamba. Donc, à comment on dit, Baninga, Bakan, les meilleurs Okendete. Mais l'entraînement, il y a indépendant, Bato ko apprécier. Mais le terrain, bah, mon réalité. Et tant que Yaki, bah, au sommet l'équipe Moko na Angola. Tant que tu sais les déclarations à Kibo na minute sur azo briller ma casse toi na kai mon on préparé banderba yo ka dire comme une merveille ne possible non naïe moi jeune garçon atana don ya bal nzambe sengai encadré na mabondeli na kotombole na mokili oyo donc comme on a merveille après quelques 3 ans 5 ans 10 ans boyo kaye na niveau international donc toi na pour ça ba tu ba comprendre que nzamba osala koleka nganga nzamba osala koleka bandoki nzamba osala koleka ba fétiche donc nous avons un Dieu très vivant très puissant au azaka capable na nyos ngana lingina démontrer mokili que nzambe solo azali au steka causa homme d'affaires au salaire d'affaires na yo je ne sais pas quoi il y a que se confier dans nzambe o a ko protéger yo il suffit qu'à na exactement matière de sur la bénédiction il suffit qu'à obéir na ba instruction ya nzambe yenda ko pesa succès yenda ko pesa bénédiction yenda ko pesa nyos kota kana na principe nzambe donc moment ko ki peut être ba chrétien pe ba telemat diable kangi presque monde entier mobimba ba société minene ba compagnie minene kaka bangonde bazawana alors ba chrétien baza étouffé ba sataniste nde bazo régner to comme na posa to matisa pe Jésus Christ en fait que ba chrétien ba peut se retrouver donc momé koki bandoko bazo na biso ba ko benga na 00243 89 75 15 851 00243 89 75 15 851 topé 00243 81 42 17 534 00243 81 42 17 534 dans la RDC na commune ya Kintambo na arena biso maison mbongo anala vers Vélodrome avenue Kimvu la numéro 3 nesika au siège na biso ezali nesika nzamba osamisana. Merci Mosala Nzambe Ernest, merci na bino nyonso bolana kibiso tonton Mwinga place Ozali mobala série place Ozali mbote mingi tozana kata zamba lozizila bo comprendre biso na mwa moto muke pona café mais awa café zate po awa eza jeune mabundeli ozolala na condition mabe ozo mona nyonso ya mabe kaka pona kolela mawana Nzambe. Merci na Magi Chibuyi place Azana Paris Magi Chibuyi bientôt so oyepe pasta komimo pe kaka awa ozala kala na même ba condition oyo. Merci na bino tout bolanda kibiso, merci na vina Willy Sionga peselanga mama Lidi Bangala yepe soye Congo tokomeme kaka na luzizila. Bye bye, à la prochaine, c'est parti.